Sikoyo bato oyo ya babengi FCC na cash balingi basala jeu nakoyebisa bango boye na yewa bandeko bozala prêt ndenge tobandi lelo oyo soki eloko esalami te tokokende biso nyonso na palais du peuple toyokani ndako na biso ekozala palais du peuple kobanda kovanda wana nazali koloba na bakongolais oyo bazali na diaspora babanda kokongola mbongo mpona moto moko azala ta na boîte moko ya sardine na lipa moko pardon na koka toyokani eske botimi ngai eske botimi yango Merci, bana ya muka oye. Na Congo, tozali ekolobo. Bandeko wa bolingo, eloko ya liboso. Ndenge na telemi awa, na kosenga na bino. Biso banso. Tosanjola Nzambe oye asali ete nazongela bino awa lelo okosala une minute de silence po na bandeko na biso oyo bokono oyo ya coronavirus ezwi na ya Ebola Kangai nani boponaki président nani commandant du peuple nani oyo akolakisa bino nzela sikoyo nalingi tokanisa mwana ya mboka moko mwana ya mboka mwana lokumu na lobili kamo ya génocide awa balingi basasa biso babengana bakongole oyo bazali kuna na est po bato mosusu bazwa mboka bazwa kita ya mboka na biso me mwana ya mboka wana kombo na ye Dr Denis Mukwege betela maboko azali kosala mosala monene mpona kobatela ekolo
mpona koloba makambo oyo eza koyela biso ya mabe mpona mokili bamona yango batia miso na bango ebongo banguna babanga me mwana ya mboka wana lelo oyo banguna balobi fo baboma ye. Eske bokondima yango? Eske bokondima yango ata moke? Tokondima yango ata moke te. Biso nyonso lokola bana ekolobo tokozala nsima ya nani? Ya Denis Mukwege, notre prix Nobel. Toyokani kobangisa batu oyo balingi kobangisa biso. Eske biso tokobanga? Eske tokobanga? Tokobanga te, me tokosala nini? Tokosala nini? Bandeko ba bolingo, mboka ezali na pasi, mboka ekomi na misère ya kosakana na yango te. Bozali komona bino moko bolobi awa dollar esali nini? Dollar esali nini? Dollar esali nini? Toyokana. Mboka ebebi. Mboka ebebi pona nini? Pona nini? Moyibi ya liboso bino peuple. Boponi oyo boponaki. Boponi président de la République. Boponi ma députés nationaux. Boponi ma députés provinciaux. Est-ce que bango bato bazali na ba institution? Est-ce que zali bango? Mboka ekoki kobonga te soki to zwi moto oyo peuple avandisi na kiti ya kimokonzi. Soki batie te, botie te, mboka ekoki kobonga. Ekoki kobonga. Bandeko na ngai nalobaki na bino awa le 2 février ya mobu elekaki ete mariage wana ezali mariage ya mabe. Nalobaki ke Félix azali pantin. Nalobaki ke moto yaza na pouvoir azali moto mosusu. Lelo emonani te. Emonani te. Alors, bomoni pouvoir ekomi oyo aluka atia Ronsard Malonda kolobi akende kobebisa lisusu makambo. Tokondima yango? Tokondima Ronsard? Est-ce que ba loi oyo ya mina kuna sakata bokondima yango? Bokondima yango te. Mais boyoka ngai ebongo ba juge oyo Félix ake kotia na cour constitutionnelle bokondima yango? Bokondima yango? Mais bandeko na ngai tokokende ti wapi kaka kobuka koviole constitution likolo nyonso? Bomona wapi moto yoza na mandat juge ya cour constitutionnelle mandat ya mibu mine libwa balongalaka bango nsima ya mbula misatu bozwi tirage au sort na groupe moko bozwi moko misatu balongwe. Ekomi sikoyo koluka course au pouvoir mpona kosala na yango nini? Peuple awa, peuple aza kokufa nzala.
peuple baza koboma ye bakosasa ye mais pouvoir ya nini mpona kosala projet ya 100 jours mpo bayiba mbongo kimoyibi eleki bandeko molili ezali kokota lelo toye avant mais tosali plus de 4 heures mpo toyawa nzela eyindi koyamba oyo boyambi biso ezali esengo me yango wana naye awa te mpona kopesa bino message ya désespoir non naye awa mpona message ya espoir mpona kobimba na situation oyo Kabila na Félix batie biso oyo batinaki nanga na basengezi bakende kobebisa maponomi badesizio bino bozwaki basala oyo basalaki me nzambe azali monene ezali ya 66 millions te ezali ya plus de 400 millions de dollars. Il faut babinisa bato bakolandela projet wana bazwaki 5% pour na bafrais na bango 5% c'est plus de 22 millions de dollars. Il faut ebimba esala nini bomoni ke bakongole mbala misusu bazwaka biso lokola bana mike po tobotanaka noki me ngai nabotanaka makambo noki. Est-ce que toyokani boyebi qu'est-ce qu'on peut faire avec 22 millions de dollars? 22 millions oyo bato wana bazwi lelo moto alobaka yango te mbongo wana fo esala nini mbongo esala nini bandeko na ngai réforme ya gouvernance nasi natangi misato nalobi na bino liboso ya loi électorale ya mibale ya centrale électorale organe oyo organisme oyo ya nini tozali na makambo oyo batala ba droits humains baza ko osali boye bakangi yo osali boye osali eloko moko te balobi na yo bajournaliste bamoni pasi oyo akendaka sumbalesa alobi boye balobi oyo non alobi makambo mabe bakanga televizio na ye oyo esali boye oyo non outrage medi kende kuna epai na wuti na États-Unis bato baza koloba mpona Trump mais soki Trump aza kosala makambo mabe na miso ya bato misusu mi bakoloba yango ezali mosala ya journaliste soki asali malamu na baoyo mpe bamoni asali malamu balobi yango mais ayo komi soko balobi koyibi o outrage mais pourquoi oyibaki bandeko na ngai nalobi boye nayoki bainitiative ekomi awa nayoki le groupe de 13 nayoki ndeko bahati asali projet nayoki bamisusu basali baprojet baprojet nyonso wana eza kolanda nsima ya solution proposition ya crise oyo nga napesaki eza boye te proposition ya sortie de crise oyo napesa banda kala yango wana eske bolingi yango bandeko yango na ye awa mpona tokende noki tosala projet wana proposition wana emata mais natie me monene napesi angele na bato oyo bakoluka basala buzoba bamoni pression emati balingi bakitisa pression bosalaki pression awa le 13 juillet botamboli na ndeko bemba na ndeko bana miso alamuka
na nsima na ye nasepelaki mingi bomibetala maboko mpo na yango nasepelaki mingi na eloko wana mibeko topesaki bino mododro topesaki bolandi yango melesi mingi me sikoyo bato oyo ya babengi FCC na cash balingi basala jeu nakoyebisa bango boye na yewa bandeko bozala prêt ndenge tobandi lelo oyo soki eloko esalami te tokokende biso nyonso na palais du peuple toyokani ndako na biso ekozala palais du peuple kobanda kovanda wana nazali koloba na bakongole oyo bazali na diaspora babanda kokongola mbongo mpona moto moko azala ta na boite moko ya sardine na lipa moko pardon na koka toyokani eske botimi ngai eske botimi yango soki bameki nazali soldat du peuple nazali combattant oyo ya peuple je combats les bons combats je ne me lamente pas je ne combats pas contre ces gens-là ok bazana ba esprit sima na bango toyokani malembe kokima te malembe nyenye nikobanga te kobanga te nalobi na bino boye tokokende na bango ti na suka nakosenga sikoyo na peuple congolais nyenye peuple congolais si napesi bino mitindo oyo bokozela bokolanda me nakosenga na élite congolaise bato batanga baklasse bato baza likolo oyo bakosepela na makambo eza kosalema mpo ayebi ke ye akoluka moyen 22 000 atya na poche baza kotala makambo ya mboka te ezali soni na bango bateki mboka nakosenga na bango bamisokisa nsima balanda peuple toyokani ya misato peuple liboso élite ya mibale ya misato nakosenga na bapaster nyenye nauti poto nauti na Amerika nazali mokristu ya kokakola te me nakosenga na bapaster balanda bamipe balanda bakatolike balanda baprotestant nyenye balanda bakatolike na baprotestant évangile ya Yesu Masiya ezali évangile ya koloba vérité nadi ebongo soki bazali komona pasi bino bokangi miso nyenye nakosenga na bango babanda koloba makambo ya mabe oyo ozali kosalema na mboka soki moto asali mabe loba asali mabe ata ngai fayulu nasali mabe loba na ngai kosali mabe pongisa longwa na nzela wana kudia koloba na ngai te o mabe wana tobomba yango ebongo lobi tokotala est-ce que c'est normal na zongisi lisusu évangile ya Yesu Masiya ezali évangile ya vérité ok parce que c'est la vérité qui affranchit toyokani sikoyo ya nini
nakoloba na bato ya biso babengaka bango les forces de l'ordre, la police, l'armée, les services de sécurité. Basala omoni ndenge basali lelo betela bapolisier oyo ya lelo maboko betela bango maboko mingi makasi bomoni ke babebisi makambo te babebisi ezaleli ya bato te tolongoko na bamilie na bato tokomi awa kimia eske ezali esengo te yango wana na koloba na bango boye bapolisier basoldat bato ya service ya sécurité mosala na bango kokengela mboka mosala na bango kobongisa mboka mosala na bango kokengela bato ya mboka na biloko na bango.